Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ces spéciales duplex d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce qui intéresse les Congolais à ce net moment parce que Bazali Kolobelango quatre coins, il y a monde plutôt et puis il y a des réseaux sociaux, ils allaient alimenter sur Kozala ya mwana mboka Moïse Katumbi, na mboka ya Kigali, na kati ya Rwanda, à ce net moment, bazali kuna ko participer na manifestation moko officielle ezali kuna, mais ezali kolobama ba réseaux sociaux que ezali na contact moko to masolo moko ezali kuna entre Moïse Katumbi na gouvernement en place to na mona mboka bato o bazali ko diriger mboka o plutôt ezali bongo ba question tozali ko mituna to kozwa bongo en duplex direct mona mboka Francis Kalombo o azali pe membre ya ensemble ya mona mboka Moïse Katumbi na mboka ya Kigali place Bazwami ongo toko meka ko sembola bongo makambo o ezali ba question pertinente aux populations ezali ko se poser et surtout bato o bazali na diaspora bazali kolobama ezali kolobama qu'est-ce qu'il y a bazali kuna ko sala nini importance nango ezali nini makambo nini abengami en tant que nani ezali ba question toko mituna bongo na mwana mboka Francis Kalombo en duplex. Azali jusqu'à présent toujours honorable, membre ya ensemble plateforme électorale ya mwana mboka Moïse Katumbi, ancien gouverneur ya Katanga, mwana mboka Francis Kalombo en direct ya Kigali na Rwanda. Bonsoir. Bonsoir. Mwana mboka Francis Kalombo, bato lelo bazali komi poser ba question bazali koloba ba réseaux sociaux alimentés na kozala ya mwana mboka Moïse Katumbi na mboka ya Kigali ya Rwanda. Objectif nango ezali nini? Merci beaucoup. Je crois que Rwanda, comme Congo, Brazzaville, comme Burundi, comme Bamboka, c'est un pays voisin à Bisso. Donc, celui qui est à Rwanda, ils allaient sur invitation. Il y a Fondation Mo Ibrahim pour éviter Fondation Mo Ibrahim pour éviter et primaka chaque année. Chef de l'État Oyo, donc sali alternance d'une manière démocratique sans problème. Donc, Oyo conduire démocratie dans Mboka la Bangoti na Souka donc et ani ni Mboka primara africain yonso. C'est surtout le chef d'État. Des forum Moko les kaka et avant que primer, ba débat, ba panel, ba participer à ebele et salami da Mboka ebele. Et comme Binomo Boyebi Moïse Katumbi en tant que personnalité, et ça là, qui est de temps en temps, invite à pour la besoin d'expertise. Donc c'est comme ça que aussi Tokenda, on a Côte d'Ivoire, Tabakada, donc on est allé, on a participé, aussi Tokenda, donc Mbalo invite à qui est, donc ce n'est pas lui qui organise. Donc Mbalo est allé qui na Rwanda. Organiser, Rwanda ils ont organisé un forum et une conférence et voilà pourquoi. Après Congo, ceux qui vraiment développé tout ça, les hôtels, balbino que péré, tu vois, il y a un forum à minene boye, au bazo tabipai na bipai. Donc, un chef d'État, monsieur aller le roi la moni, président de Côte d'Ivoire, Ouattara, ancien président au Pébaroupli. Mais il y a Libéria, pour ça qui alternance n'est pas Ali, donc personnalité minene baza ou epélé, ou invité bango pour participer et non seulement qu'on participer. Mais Moïse a zappé, qui intervenant donc après-midi à l'élo, il a intervenu dans le panel Moro sur l'Union africaine. Donc voilà, donc c'est comme ça que tout s'est retrouvé parce que le leadership à Moïse est non contesté à travers le monde. Donc, va solliciter par rapport à l'expertise, à la reconnaissance, à la reconnaissance, à la apporter moi contribution à un débat organisé. Et voilà, Ezali Bongo très clair comme un verre d'eau, mais invité en qualité à Nani. Le col ancien gouverneur, le col à Nani en fait. En fait, invité à ma personnalité Béné, Moïse Alaki gouverneur, en tant que gouverneur, Moïse a géré les Katanga, Atikala Kokanga journaliste de mon côté, Atikala Kokanga Moutou mon côté, Atikala Kotia ko porter plainte na Moutou mon côté, et puis à Matissa contribution à yé, na caisse à l'État. C'est un modèle, Moïse Katumbi, même Boni ko négligé na Congo, mais dans le monde entier, Ayebani comme étant un modèle, il y a bonne gouvernance. D'ailleurs, Vital Kamera, dès le début, il y a mandat de 30 juin, à 5 même gouvernement central,
la bonne gouvernance na Katanga, il est bon que de l'Ukago pas Moussousou. Donc, Moïse c'est un modèle. Même Batubalingi qu'on dit Mango, c'est même avant. Les lots et Zaraga, Moutemama. En tant qu'un modèle, quelqu'un qui a contribué, dans la Lélo Banda Longwa gouverneur, contribution à Katanga, ma province, on a malgré par remplacer la gouverneur. Rébellé, on fuit le quota, dans la tête, ma frontière des Ayango, ma belé Ayango, bidon de Soka Ayangwana, baza incapable au salaire à Zarosala. Donc, on dit ça, ça modèle, c'est en tant que modèle. Gestion, il y a bon et comme il s'est monde entier, en tant que leader, c'est en tant que tel, voilà, ils se disent au Congo, ils ont l'expertise, qui ont démontré à travers la gestion en Bango, et que de temps en temps, dans le forum à miner les bons. L'autre participe en tant que citoyen congolais, il y a de l'expertise qu'il a prouvé à travers la gestion. Ok. Mais il s'est dit aussi, naba indiscrétion, Moussoussou, que il y a une rencontre moko discrète entre gouvernement et le président en place, na Moïse Katumbi, na mboka ya Rwanda. Est-ce vrai? C'est un forum Oyo. Allô? Allô? Oui, allô? Modèle T pour pas quoi. Modèle T ba ololio. Oui, ozoyoka. Oui, nayoki nazio siko bien. Nazio siko bien. Oui, pour répondre dans mon tournant. Allô? On va inviter Awa Bazaba. Allô? Donc, réseau, ils allaient poser moi problème. Allô? Honorable Francis Kalombo. Donc, comprenez, c'est le duplex. Le réseau nous cause... le réseau a un peu de soucis, mais un peu à jour. Question pour nous, il y a Kosala, Moussala, surtout bien, il y a Ropé Sabino. Encore l'actualité na Ndenge Sengeli. Donc, voilà. Allô? Allô? Ok, bon, Nalinga a répondre à la question. Nakoyi ko continuer? Oui. Ouais, vas-y. Nakoyi? Ok, Nalubi Bouye. Awa rencontre na gouvernement ezate d'abord na forum Oyo. Bao ba bengi bato baza ba modèle. Gouvernement za modèle ya bonne gouvernance tedi ya nini alternance donc moi ba invité bango awa ezate. Mais toza na besoin Moïse a besoin ko la rencontre secrète na gouvernement soyi Moïse alinga kutana na gouvernement okutana na bango ezali kambo ya ko sala ngona secrétaire olinga pe ko sala eloko ngona secrétaire bino mo boyebi comportement ya batu ya gouvernement ndenge ezali. Donc Moïse a confiance en lui. Rencontre moko teza prévu et puis ba membre du gouvernement baza wate. To baza na bino na Kinshasa. Donc o bazolo ba wana ezaka batu bango moko bata pouvoir lokwa baza isolé. Baza na eloko te ba kubuli mpese pa ya Félix Tshisekedi Simbité. Alors bazo bimisa ba information za lokuta. So ba na besoin ko sona Moïse Katumbi. Et ba benga batu na ba loba. Mais biso Moïse a besoin ya ko sona bango te. Moïse a besoin d'élection. Moïse a besoin pas que de l'élection, tout que de l'élection. Le reste a bilo pas bon. On est à bango mo mba ko chaka na ba réseaux sociaux pour ba bio excellent. Awa to yeli makambo wala te to yeli forum ya Mo Ibrahim. O ezali ba o ba lia ba leader o ba exemplaire. So ba on peut ba na ki exemplaire mais ba invité bango. Mais ba za invité te donc ba ya wa te to rencontre mo te za prévu et la bilobela.
Ok. Alors, honorable Francis Kalombo, aux alipes membres et à Ensemble, plateforme électorale, au moins Mboka Moïse Katumbi a lancé, mais bientôt, déjà, événement, au meeting, il y a des bossos déjà à Félix Tshisekedi, au Outi Koleka, au Ngi Kola qui s'accueille, événement, activité politique est commis ouvert. Comment est-ce que vous allez vous en prendre, Bozana Diaspora, Bozana Mosika et Mboka, et vous allez postuler, vous comptez gérer les pays, mais à distance? Mais nous avons content gérer le pays à distance. Vous savez bien que nous avons exil, les allés exil forcé. Ils ont pour pouvoir balingiter, en exil, bazonga. Bayebi que soy bazongi, situation de bango za mobulu. Yo mo talaga soy bablubi Moïse ntazolo bazotambola bazoboya. Ebemba pamba, bibemba pamba bazoboya. Ebemba Tshisekedi baboye zonga. Boyebi ke bakunda pasteur munene mobimba bien que azalaki ko soutenir bango. Na boko tanga kombo na ye bakunda ye libanda likoloka ya baboya ke bembe zonga. Donc pasteur Olangi pour ne pas les citer, boyebi ke papa Olangi akufa bakunda ka po balingi te donc bazobanga na ebemba pamba donc bon muta azolo ba eza ko banga ya ndeli. Donc bazobanga balingi te Moïse azonga. Po ebembe pe balingi te bibembe zonga. Ti lelo to komo luke bemba rosi eza wapi. Donc na ebembe koma ko bangisa bango bon. Po na nga nazoka moite eza bachaka ebembe na mutazo vivre na niveau moko parce que boyebi ke basi ba président basi ba pousa président noma un muta kufa. Tout comme pousa président a utaki ko révoquer dernièrement muta kufa. Donc pour na ngai pour na bango na batu bakufa na batu bazo vivre ba ga ndenge moko. Donc eza ko kamwisanga te donc bazo banga na bibembe na Moïse Katumbi kwa kozonga. Comment vous allez vous en prendre maintenant? Vous allez annuler, vous allez entendre la prochaine comment nous allons continuer. Peuple congolais a otika bango pe basala ndengwana te à moins que tous à la amnésie. Est-ce que peuple congolais a lingi continuité ya la Kabylie? Si on peut se répondre au oui, bah otika bango ba continuer, mais ce peuple a lingi sur la Kabylie. A oluka changement ça la manamboka parce que kala kaka basali bazawana bazana majorité baana biloko nyonso baza incapable même ya ko soigner ba blessé de guerre boke dotala tombi ya Mamadou Ndala mutakufa arme au point botala top na eza netani tolandaki Shadari azokumisa lopi tozana mbongo mbongo yango siko ba blessé de guerre bango na bakoma ba mandia na ba ville. Est-ce que ba policier ba kufela bazo soigner bango pas pesa bango mbongo yango à ce moment là pour alobi mbongo ezali mais siko mbongo ezali poko tika ba soda ba blessé de guerre ba policier bazo ba kufeli na bitumba bako ko bima ba clochard ko senga ba mbongo o ba na bo pito ba même pas na mbongo ko se faire soigner siko mbongo wala ya mutema mabete po bino ba wana pouvoir olobi wana mbongo siko mbongo bozo bomba ba donc c'est bo bomba ba tout encore na nzala déjà encore alors faut peuple faut la mise et c'est le moment. Et quelle est votre impression par rapport à un meeting où il y a Félix Tshisekedi? En tout cas, on a félicité qui est, on félicité toujours. Et au moins, à la Kisike, au pouvoir de l'Obarake, il y a opposition sur le meeting, il y a des autres, des autres, donc au Congolais, tout va couper na bango pamba. Donc un jour, il faut répondre. Et la Kisike, ce qui est police a tiki badou, mon boulot est à la ranangote. Tout comme meeting à Tshisekedi le père, mon boulot est à quitter ballot. Dématri, raison ni pas avancer pour envoyer la bateau meeting. Mais en tout cas, en dehors de Félix, nous avons félicité le peuple congolais. C'est parce que le peuple a fait une pression, c'est parce que la communauté internationale a fait aussi une pression que les lobatiki. Donc, il y a qui n'a pas de meeting opposition, ça la l'autre mais pour banga que batubaya kama kolon opposition au félé mbongote, ba osala plein ba relaxa que bango pour batubaya fo mbongo ebima. Bon, de tout façon, Shadari ça le bagi tozana mbongo pour patas. Donc bango ya mbongo fo ebima donc yango bato babibisaka bango moins chweke na bato ba soutenir bango te ba yaka pour ba beta. Alors tokomi na suka entretien na biso quelque chose on ngako lobela bato nyonso bolando à ce net moment honorable Francis Kalombo. Je rappelle que Ozali député élu il y a circonscription il y a comment il y a Funa Ozali P également membre il y a ensemble plateforme il y a Moïse Katumbi. Mais là, on sait que le peuple congolais va continuer à résister, va continuer à lutter, va continuer à pouvoir relaxer bino que ba ola sabino nzala pour Shadari alubi ba na mbongo mu patas ezali
balaxi bino ndenge ezali. Donc faut bo résister, faut peuple ayebake mboka ekozala ndenge na état toza nango wana te, bato mpe bakofandisa bango boye te. Kongo eza na mboka ebele, Moïse ademontraki yango tala banzela nde ekomi mabulu baza incapable même sikoyo campagne yango bakoloba élection yango bakokoka ta koto ete bakoya na discours ni bakoloba balingi basalela bino nini oyo bakoki kosala te lelo baya na majorité élargi même na opposition présidentielle. Moi je crois que peuple va continuer à résister, à continuer à luka, à boire qui se biloko na bango balingi ba remplacer congolais na machine wana to eza cabale. Non seulement il y a kolia mbongo pour prier machine wana yango wana pe ba pesité, mais réseau ya machine eza lisusu te peuple faye ba yango parce que réseau ba avancer qui ya machine et qui pour na ba bulletin ba candidat ba la kebele. Mais lelo avec la loi électorale il a dit qu'il y aura pas plus de 30 listes. Il y a pas parti qui concourir à l'élection. Alors puisqu'il y aura moins par rapport à l'écambu ya sei na mbongo bango bache, donc il y aura moins de candidats. Moins. Et pour la paix qu'on a que balingi Congo, même qu'on imprimer ba bulletin de vote na Congo, on a besoin de importer ba bulletin de vote pour qu'on imprimer na Congo. Donc pas imprimer localement, puisque ba bulletin qu'on a reçu à bataille ou en tête de manière à ce que ba créer peu ba emploi na Congo et avancer donc écoutez biso sous moins cher parce que importation aux alaté. Donc maïre na bango wana ici, il y a plus de raison où ba ko lobela biso bulletin wana to imprimer na Congo te au transport et l'ongwa na ba mboka mipaye ya kate to ko imprimer na Congo parce que ba candidat ba wala muke. Voilà. Alors la dernière question est entre nous. La dernière question est entre nous. Si aujourd'hui le président en place Joseph Kabila Kabange tend la main à Moïse Katumbi, il reste ouvert? Mais à autant de mais lingolo bani. Moïse a boumi moutouté, Moïse a criminel, Moïse ne demande qu'à rentrer dans son pays. C'est à eux de revenir dans le bon sens. Au contraire, on est moutoufo, va saisir l'occasion. Moïse a zopé sa bango à l'iguille aux hommes, puisque bah la droit au pays ça y a fandate. Yo mourota la kaka, bah tout le monde va s'opposer à la bimbe zonga na mboka. Bimbe faut pas négocier, tina bimbe, il ou baraté, hein? Ngala si bakunani, pardon, kutu na tangi pasteur na biso. Ya pamba olangi bakundi provisoirement libanda mboka bandimine bazozela baya bakunde avec honneur tilelo Rossi tozomoni bembe place ezate tilelo donc na ebemba pamba bazobanga oyebisanga nano parce que et toza la mboka ni toza la monde ni. D'accord, merci moi la mboka donc toza la bango bana mère otendre te parce que on dirait bana bango na mère otendre te puisque même bimbe bazo banga bongo ka muto a mo biba bo ba osadi non to c'est la population côté pour résister mboka za ya bisoni on so mboka za ya muto mokote. D'accord, merci honorable Francis Kalombo pour la disponibilité na yo na balandi nyonso ya vision ba ke pour Congo avancer il faut to kotaka en état de droit arbitraire bazo sala lelo peuple fabo ya yango danko aboya yango parce que bondimi yango bondimi boumbu so bondimi yango bondimi. Donc faut peuple déjà au départ aboya to boya justice to boya biloko aboya. C'est seulement comme ça que quoi avance. Et si les lots va organiser l'élection le 23 décembre, que pense Moïse Katumbi? C'est pas question que pense Moïse Katumbi. Moïse a aucun sandé mon peuple congolais, peuple a lembi gozela. Donc il faut élection salama. Ce que salamité pour ba démissionner l'axi que ba veut na bango ya échec. Na seidi na bango ba démissionner bazala quand même na kilo to mona président ya Haïti a voulu organiser élection té a démissionner qui to moni président mutusu ya Botswana a démissionner alors pourquoi ba otikana so il va échouer il y a qu'au Congo oyo mutu a échoué ne loko pourquoi ba cheye et azoni ba kolongwa ta lobi dans phase à la kaka pas continuer la même chose na ba échec puisque échec il est depuis 2016 alors ba démissionner so il va incapable. D'accord. Nous voici na terme ya édition à Lelo. Merci mon amboka honorable Francis Kalombo na Kigali place aux Zouami na mboka Rwanda pour na participer na événement aux ali ya monene aux ali ko renir bateau pour na ko primer bateau au ba faciliter alternance na mboka na bango et je pense que prochainement la République démocratique du Congo Rosala na ba prochain dirigeant au va faciliter également alternance en RDC. L'indignation sur la Vision Plus TV, Ezaki Bongo, point essentiel pour éclairer un peu lanterne na bateau au Ezali Kolobama
4 coins du monde parce que nous restons impartiels, surtout faire bien le travail. Tout prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.